Soki notre bino ya sikezo ya ezo ya sekoya. Boss abonné na Pedro Production Grâce TV. Okomona ba théâtre, ba humour, ba émission, biloka ndenge ndenge. Mama, papa koba, mwana Maria. Toleka. Tokota. Approchez. Kota. Boya. Boya belé. Venez nombrer. Tous abonnés bisogno sona. Pedro Production Grâce TV. Ya mubimbani. Yonani. Osanga Kolanda. Pedro Production Grâce TV. Nzela molai. Ba mission yo sezana kati. Ezaka ba théâtre ke. Mokoto. Makambo sebele bokomona ba kotandango wana. Makambo sebele na Pedro Production Grâce TV. Malabi, abonnez-vous massivement. Massivement, tu t'abonnes, ni t'es mana t'abonner. Yo peux t'abonner, s'abonner, yo peut s'abonner, puis tu ne t'abonner. Et ça on passe pour nous s'abonner. On met quand des écrans, quand des, on dit comme s'abonner au deux qui gagne. Tu vois quoi? Les autres qui gagnent, on met qu'à email. Malabi, tu s'abonner. Pedro Production Grâce TV. Babi ko bomona bagage ya kitoko bomona be mission bomona nyonso bino boduka. Omona bacteria bacteria o boduka ka o bomona ba on soutena ba o bomona ba. Bisela so to mona na ka. Babi awa i. Tu t'abonner à Tim Tayo ko. Bisoni te t'abonner. Alléluia. Alléluia kutala alléluia. Alléluia. Alléluia kumona alléluia. Bandeko. Batasala lobi boya. Boya kutala, boya kumona. Tokomona nini? Ebe tokotala nini? Tokomona ngo wapi? Na Pedro Production Grâce TV. Pedro Production Grâce TV. Kuna biloko nyoto ezali. Théâtre, bagarre, ben mission politique. Ben mission politique, ben mission footballeur, ben mission balador, ben nyonso tout okuta na kati ya Grâce Production TV. Ndeti ngamba tasala sina sabona kala epe ngambo kosia kakawa. Lelo balanzi ya émission na biso toye pona kobeta na bino masolo ya oyo etali pasteur na biso pasteur Mangwa Ngasa oyo a salaki crime ya meurtre abomaki bongo mwasi pe bana mibale ya ye. Lelo toye pona kosolola na bino lisusu kotalisa bino lolenge ya bapasteur oyo bazali kobebisa réputation ya bapasteur na biso ya RDC en général et en particulier il y a ville province Nabiso il y a Kinshasa. Ebele bokomitu na pasteur Mangwa Ngasa azanani. Pasteur Mangwa Ngasa azali moko ya ba pasteur oyo bazali pembeni ya bishop Nabiso oyo biso banso toyebi na mboka Nabiso o asala fierté ya ba pasteur ya mboka Nabiso na kombo ya Bishop Fernando Coutinho. Pasteur Nabiso Fernando Coutinho oyo azali bongo bishop azalaki bongo na pasteur moko azalaki pembeni na ye na kombo ya pasteur Jean-Pierre Mangwa Ngasa oyo alongwaki na mikolo mikie euti koleka pembeni ya bishop Coutinho Fernando. Na sima ya kozongela bakisi nde alongwaki bongo mosika tope alongwaki pembeni ya pasteur tope bishop Nabiso oyo toyebi banso na kombo ya Fernando Coutinho. Pasteur Mangwa Ngasa abalaki mwasi oyo mwasi ayaki na bana na bongo na libala bana mibale ya basi. Pasteur Mangwa Ngasa abokoli bango tu bakomi moko na âge ya 27 ans mususu wana akomaki bongo na âge ya 32 ans. Pasteur Mangwa Ngasa na mwasi na ye babotaki pe bana sima ya koya na bana wana na libala babotaki pe bana ya mibali ce qui fait 4.
na kati ya ndako bavivaka bongo mwasi na bana mibale oyo baboti ensemble na bana mibale oyo mwasi aya na bango na libala. Mwasi pe azwa ndeko na ye ya mwasi atia na ndako pour que bavandaka esika moko. Likambo ya kokamwa ndenge bozomona na image bazali bongo 4 filles, moko azali mama mwasi ya Pasteur Mangwangasa pe mibale oyo bozali komona bazali bana ya Pasteur Mangwangasa. L'autre là c'est la sœur ya madame ya Pasteur Mangwangasa, donc belle-sœur ya Pasteur Mangwangasa. Et bongo eloko nini vraiment kokomituna ekoki ko pousser pasteur oyo ayebani na titre ya makasi kokomati na niveau ya kosala action oyo. Selon esambeli ya Pasteur na biso Mangwangasa, mwasi na ye azalaki bongo kosala infidélité. Mwasi na ye azalaki bongo kobima na colonel moko oyo to yebi nanu kombo na ye malamu te, tokoki mpe nanu kobimisa yango bongo te parce que tomoni ye nanu te na procès. Parce que colonel wana abimaka bongo na mwasi na ye. Na kanda wana Pasteur lokola toyekaki déjà ke azongelaki bakisi, Pasteur a décidaki bongo ko mettre fin na vie ya mwasi na ye pe bana ya mwasi na ye oyo ye abokoli. Bongo Pasteur abomi non seulement mwasi na ye ndenge bozomona na Bible, abomi non seulement bana mibale ya basi oyo ye abokoli bazosala priorité na ye, abeti pe ndeli nzoto mobimba na leki ya mwasi na ye. Ekokamwisa koma mutu moko bokosala baaction ya bongo, botala kaka ke mutu na mutu asatandaki te ke papa boko arrive ya kosala bongo, voire même mwana na ye ya mobali aza na bapota nzoto mobimba oyo ye moko aboti na mwasi wana. Donc leki ya mwasi awutaki bongo na douche kosokola, aye akuti événement déjà salami déjà abomi yaya pe abomi mwana moko ya mwasi. Mokima na ye na douche nde babandi bitumba akati ye bapota, esukaki na bapota wana te, mwana ya mwasi mosusu abimi na cuisine. Pasteur Mangwangasa a récupéré ye pe akotisi ye mbeli. Cette fois-ci c'était na public, bato nyonso bazali komona. Tokotuna lisusu motuna bapasteur oyo toyebaki kala lokola bapasteur na biso ya minene, bapasteur Aïdina Bala, bamama Mbiko, bamama Olando. Est-ce que lelo vraiment toza lisusu na bapasteur ya malonga bobenga boyebisa biso? Est-ce que na RDC, particulièrement la ville province ya Kinshasa, il y a vraiment de vrais pasteurs? Parce que tu l'as vu une fois, papa n'a dit ça, et dit, oui, que dans kati ya RDC, pratiquement na Kinshasa, il y a plus de vrais pasteurs. Bango nyon surtout a yebi ba réalité ya makambu na bango. Yango tolingi bobenga bo commenter bo pesa biso ba makanisi na bino par rapport ya sujet oyo. Tokoki kosala ndenge nini na l'église oyo ebotami lelo lokola ba mayebo. Par-ci par-là, couloir nyonso kobima na veni moko 6, 4, 5 églises. Toko suka ndenge nini na batu ya lolenge oyo. Pasteur Mangwangasa na procès na ye azali kowangana alobi eza yeki. Mais batu bamoni ye, bakuti ye na mbeli na maboko, bakuti ye na dernière action ya koboma butu ya suka. Mais Pasteur Mangwangasa alobi zamba limbisa batu oyo batie ngana mutambo oyo. Oyo wana ezali ngai te na koki koboma mwasi na nga na bana te. Est-ce que Pasteur Mangwangasa ya solo penza balataki elongi na ye eza ye te ba utiliser ye? Pasteur Mangwangasa eza ye moko me balongolaki état d'esprit. Bobenga bopesa makanisi bo commenter bopesa ba proposition to ba suggestion na bino par rapport ya sujet oyo. Est-ce que hasard réellement innocent? Est-ce que bakoki pena pour utiliser homme de Dieu basaleli nzoto na ye po aboma mwasi pe bana ya ye moko? To ezali kaka façon ya kosamba na public. E bavoka oyo basambeli Pasteur Mangwangasa baza buma batu normal o bamoni crime mutu asali na misu bibembe na misu, me baye ko défendre mutu ya ndenge wana. E bino bato boyebi mibeko conseil ni boko kopesa na bavoka wana.
toujours sur votre chaîne Pedro Production Grâce TV. Vos suggestions, vos conseils, na pasteur Mangwangasa, pe na bande konyoso ba kolinga ba sala lokola pasteur Mangwangasa, pe ba avocat oyo bazali bongo ko sambela pasteur Mangwangasa na procès na ye. Sans plus tarder, to ko signaler bino déjà que na moment oyo tozali koloba awa bana mibale déjà bakufaki, mwasi akufaki, pe ndeko ya mwasi azali gravement na hôpital. Tosuki lisusu wana te, pasteur Mangwangasa ndenge bolandi wana na bilili, bozomona pasteur Mangwangasa ye wana azali bongo kosamba. Na kati ya procès wana bomoni na bilili tocheli bino, pasteur Mangwangasa bakatelaki ye peine capitale. Azali bongo na peine ya 20 ans de prison plus amende. Donc pasteur na biso na mibu o aza nango déjà lelo, batangelaki biso wana, bo calculer âge ya pasteur Mangwangasa na 20 ans de prison na ye. Akobima vivant to akobima vivant te, akozala na âge boni. Ete ya bino bandeko na biso oyo bozali kolanda émission, quel que soit degré, dimension, ya couleur, ya méchanceté, degré ya likambo oyo mutu asali yo. Surtout que oza homme de Dieu. Or Bible ezali koloba na biso ba kozala condamné sévèrement. Ba oyo ba yebi makomi bisantu mais bazali kotia yango na pratique te. Bino basala nzambe oyo bozali koyeba mikanda misantu malamu mais bozali kosalela yango te. Bapekisi koboma, bozali koboma. Bapekisi viol, bino bozali wana pona kolanda kaka bana basi oyo botia na ba église ba protocole, ba oyo bavandaka na ba banc ya liboso, na ba kiti ya liboso, ba oyo bazali kosalela bino ba service ya koyemba na église, bokomisi bango basi na bino. Boza wana pona ko escroquer, boza wana mutu aye kolela lisungi ya maboko, lisungi ya prieur epa na yo. Mutu wana azali na pauvreté, azali na pasi, mais yo zali kosenga na ye lisusu aseme. Afuta yo mbongo, afuta ba biloko yo sengi ye pour que osalela ye délivrance. Nyonso wana pona nini? Ba pasteur bokomi kosimba minduki. Ba pasteur bokomi kobima voir même na basi ya bato. On a papola huile d'onction. Tozo kende wapi na bino. Et seigneur na biso to yé ba malamu que to kozala juger plus sévèrement que batu oyo ba yebi mikanda ni santé. Yo pe mutozali kolanda biso ozali na yo osali ya nzambe te. Mais yeba ke biso banso to benga mato zala basali ya nzambe. Na likabo nyonso to oyo ozali na mokie ozali moko pe ya basali na nzambe. Yeba ke vi na yo ndenge ozali komema. Yo mto salaka makambo o ata leta congolais akangaka yo te, ata bato bamonaka yo te. Yo mto bomaka, oboma na mbeli, oboma na poison, oboma na lokuta, oboma na trahison, oboma na ba façon nyonso to oyo salaka po détruire moningo azalaka pembeni na yo. Yeba ke même jugement ya se erate yo ya nzambe ezali. Donc esengeli na biso to changer, esengeli na biso to bongwana, esengeli na biso to kima mabe. Pour mettre fin à la vie à Moutou, et ça faut grave bande konangai. Quel que soit degré et dimension à problème. Parce que Mangwangasa ça voyait que c'est divorcé. Na mwasi wana, voyait que benga na bango na ndaku na bana na e bakei, bakesa la vie na bango. À perdre l'autre côté, à perdre l'autre mon côté. Tout comme ta bukate ko kanisa, colonel wana, l'état ngaka chaye maboko, pe nzambe oya sambelaka, na kufunda ye pa ya nzambe, nzambe ngaka chaye maboko. Metala, pasteur na biso, lelo, koboma na ye, esukisi na 20 ans de prison. Akobima na prison na bomon, ako supporter 20 wana, et banité. Donc, tous ala toujours na motema ya kolimbisa. Tous ala toujours na motema ya kobosana. Toti la nzambe jugement, surtout bino basali ya nzambe. Boti ke la nzambe jugement. Alobi jugement eza ya ye, eza ya bino te. Oti ke la nzambe a jugé mutu na likambo na ye. Vraiment epesi pasi ndenge boti kolanda biso. Bo benga, bo commenter, bo aimer. Pe bo pesa ba makanisito pe ba conseil na bino na batu oyo bako linga kosala lokola pasteur na biso Mangwangasa
pe na ba pasteur misusu oyo batikali bopesa pe makanisi na bandeko oyo bazali kobima na basi ya bato lokola colonel kobima na ye na mwasi ya bato lelo aseme liwa ya 4 personnes 3 baza deja ya kokufa moko aza gravement malade bobenga bokommente bopesa bamakanisi na bino po toyeba ndenge nini tokoki kosala mpona kosukisa likambo oyo na kati ya mboka na biso RDC pe kochanger mentalité ya bakinois en particulier. Merci mingi bozalaki ebele mpona kolanda émission na bino. Merci mingi pe matondi ya koleka na papa na biso Pedro Kangila oyo apesi biso opportunité ya kosolola na bino pe ya kokota na bandako na bino na nzela ya betano mike pe na nzela ya batelefone na bino. Sans oublier mutasali ba image ya kitoko oyo bosepeli na yango papa na biso Poisson motema ya mama Grâce Mayo ndoi ya mama Grâce oyo asalaka papa na biso Pedro production azala ndenge azali. Sans oublier yo mutozali kolanda ngai kuna na français Cosner et Boubou, sans oublier na Afrique du Sud Mwana Poto Christian Luteke, sans oublier encore na Philippines famille Konzi, hein? Talakaka yo Bob Nelson Konzi, Deus na bosani ote Davido, hein? Na Philippines toujours bambote na bino ya ebele bozala toujours branché bo s'abonner bo landaka émission na bino chaque fois na bosani ote la barbune de la presse congolaise maman la biso voici Lingala Sim Blanche Nancy Mandiango, sans oublier maman la biso ministre pro le président de la République Manani na Kiumba Nana, eux sa sœur Astrid de Kibouila Kiema, sans oublier toute la famille Kibouila et la famille Kingoudi en général. Nabosa nyote, hein? C'est bon mon ngandenge na zabo. Bota la ngandenge na za, hein? Eza bongo maman Amisi Feza Naomi, hein? Moi Simon ya mutema, donc yene mutu avandisi makambo nyonso na kobosa na yote maman la biso Esther na Avenue Kasai mwasi ya Rambo le grand chofa donc talaka yo jamais na bosa na yo, sans oublier mon président Jerry Matondo. Donc mes salutations à toi partout aux Delta Force moi c'est Edo Denda na popo, hein, wa Kangi Masolo d'Alicia. Donc mes salutations à vous, sans oublier maman Nabiso Marie o asalaka bo peto ou bolulu la santé bolulu la makamnyonso ya papa Dieu eza bongo maman Nabiso Marie. Vous allez toujours brancher sur votre chaîne Tokutani Lisusu. À la prochaine.